komitungisa po na vie na yo obandi kosala course au pouvoir na baninga mosusu ba oyo ba réussir ba oyo ba bali ba oyo ba boti yo pozo linga na même époque pe oza na bana 5 loko ya za na bana 5 olingi pe na même époque yo pe obanda ko kende Chine loko ya za ko kende na Chine olingi pe na même époque yo pe ofungola entreprise loko ya pe afungoli entreprise na vie bien aimé kozala na esprit ya concurrence na baninga te metika nzambe amema yo akokisa ba projet na ye na vie na yo na temps convenable parce que oza na kati ya ba projet na nzambe. Alors je connais des projets, c'est-à-dire ozali fruit ya ba projet, ozali fruit ya saison, ozali fruit ya temps, ozali fruit ya époque na kati ya agenda na nzambe. Yango wana na 2020 oyo na nina yebisa yo ke ekomi sikoyo saison na yo, ekomi sikoyo époque na yo, ekomi sikoyo tango na yo, ekomi sikoyo livre ya souvenir ya nzambe fungwami epa yuwa pinzamba fungoli sikoyo na mesa azali kotala yo eli alobi ke voici saison na yo olingi sikoyo o vivre saison na yo olingi sikoyo o vivre temps na yo olingi sikoyo o vivre époque na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ okomona ke bato oyo yo obandaki ko wela obandaki ko lula obandaki ko envier bango tango saison na yo lokola ekomi bakolula yo koleka ndenge yo obandaki ko lula bango parce que bango époque na bango pe sidi nzamba azali ko tindika bango na oubliette nzamba azali ko lekisa bango na le passé pour que ba conjuguer le présent pour natina na yo poko na lelo tika élu de Dieu moko ayeba na ko pambwa ma parce que ayeba ke o ezali saison na yo na lingi ke eli moko na poko na lelo abanda ko se réjouir dans son cœur oyeba ke ozalaki na kati ya pensée na nzambe oyeba ke ozalaki na kati ya projet na nzambe oyeba ke situation na nzamba bosani yangote tout simplement parce que Dieu fait toutes les bonnes choses en son temps. Yango na lingi ozala très conscient, o comprendre makambo mystère et à saison, o comprendre que Nzambe a travaillé à travers ba époque, à travers sa saison, à travers ba jour, parce que ça le Dieu des temps et des circonstances. Bien aimé, okoya komona ndeni Nzambe azali kolobana Abraham. O mona ke ye azaka toujours maître ya temps et ya circonstances. Toko fungola na mokanda na Genèse chapitre 15. Nzamba pambola eli moko na poko na lelo. Genèse chapitre 15 le verset 13 au verset 16. Genèse chapitre 15 le verset 13 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nzamba pambola ba eli oyo bakomaka pona baninga mosusu yoka bien-aimé. L'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras à peu vers tes peurs. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Bien-aimé, yoka siko verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Parole du Seigneur. Yoka bien-aimé, au monde le maître des temps et des circonstances. Au monde ndengeni nzambe asalaka makambo na précipitation te. Au monde ndengeni nzambe akokisa ka ba promesse na e conformément à ba époque, conformément à ba saison, conformément à période. Nzamba bengi Abraham azali ko pesa ye ba parole prophétique. Abi Abraham yeba ke yo ba descendant na yo, ba kitani na yo, ba kokoma na tango moko ba immigré, ba kozala assujetti quelque part, ba kozala ba ombo musika na mabele onga na lakiyo. Kuna bako nyokolo bango bako lekisa temps difficile. Mais yoka alobi ke sima tango muke nga nakoyoka kolera na bango pe bako zonga awa na mabele na pesio na 4e génération. Alléluia. Na verset 16. À la 4e génération,
ils reviendront ici. Donc Nzambe azali ko fixer ta époque moko boy. Alors bi tango bango ba ko kende et kozala na époque ya liboso te et kozala na génération ya mibale pété et kozala na génération ya misato pété. Aza ko situer ba époque. Nzambe azali ko situer ba saison. Nzambe azali ko situer période. Nzambe azali ko calculer na agenda na ye. Tango nini puissance ya parole prophétique et ko s'accomplit na ba descendant ya Abraham. Nzamba lobi ke ekosalema na première génération te, ekosalema na deuxième génération te, ekosalema na troisième génération te. C'est-à-dire que tango Israël bazaki et salemi pendengo na ba koti na esclavagisme na mboka na Égypte. Bien aimé, quelle que soit souffrance o bango bandaki ko andire na première génération, bakoka ki ko zo solution te parce que parole prophétique ezalaki na première génération te. Nzamba fixa ki saison moko, a fixa ki période moko, a fixa ki époque moko selon souveraineté na e bipai wapi ako déclencher délivrance na bango sans que bango moko basala effort corporel, effort moko personnel. Yango na bien aimé okoki kozwa parole prophétique. Ce qui nzamba sa fixé tant oyo parole prophétique na ekokokisama. Ata obundi ndenge nini, ata osali ba jeûne ya 40 jours, ya une année. Mais makambo nzamba lingi asala, akosala ngona temps voulu par lui-même, na époque oyo ya sia fixé, na temps oyo ya fixé, pona tina na vie na yo, pona tina na bana na yo. Ce qui nzamba pesa qui parole prophétique qui akopambola yo tango yo kokokisa 45 ans bien aimé bayini na yo balinga te lorsque 45 ans d'âge kokoka lorsque 50 ans na yo kokoka lorsque 55 ans na yo kokoka si tel est le cas on nzamba lobaki personne ne pourra arrêter la parole prophétique de Dieu na saison ya mwana na nzambe. Bien aimé bato babanda ki kolela na Égypte génération ya liboso ya Abraham baleli génération ami balé baléli, génération ami sato baléli. Oh bien-aimé, ok de komona yango ke makambo salema ki tellement na ndenge moko oyo même bango moko bakokaki kondimate. A tel enseigne que le jour où mukolo tana bango ekokaki Moïse tango azoya azolo bana bango ke non ekoki tango nzamba lobaki poto bimato ke na terre promise. Bazon dit maté que c'est possible que bimana maboko Pharaon. Babi non, laissez-nous servir Pharaon. Tolingi ko servir Pharaon que to que na ba ventir na yo, na ba prophétie na yo wana. To sali a déjà 4 générations. Nini yo ye ko longola biso mutu azali tout puissant. Bien aimé sale makabongo. Ce qui saison na yo ekoki, ce qui époque nzamba fixa ki na vie na ekoki. Au moment neti situation na ekoki ko changer les sous-souté. O meseni tellement na passe, o meseni tellement na souffrance, o meseni tellement na ba échec à répétition. O sala kama kambo simba kate, o komo mona ngon normal. Même maté bibi na butu na lelo que o eza saison au moins on dit mezate. C'est de la même manière Israël ba boya ki kondima Moïse. Babi tika ba ventir na yo. Nous voulons rester ici en Égypte. Tikabiso, to souffrir tant molaye. Vous savez combien d'années basala qui bien aimé tokotan nango ba sepela ki na situation na malgré souffrance ndenge yo peut-être ozomona que temps oyo za ko traverser ozomona que situation na ko changer sous-souté stérilité na yo ekoki ko sila sous-souté maladie na ekoki ko sila sous-souté échec na yo a répétition ekoki ko sila sous-souté otali âge na yo obi a makambo baloba na biso maté yango ba passer nyonso baza ba venturier je ne crois plus à rien donc ndenge ni ko salema soko yoki moto ateika parole prophétique okomi ko finga batoranza. Pourquoi? Parce que tu ne pries, tu oses sur la confiance que Nzambe a koki ko réaliser ma promesse. Et c'était le cas pour les enfants d'Israël. Bandi ko nyon kolama, bandi ko souffrir. Mais yoka bien aimé, okomona eloko moko esalemaki. Bibelobi à la 4e génération Nzamba zo pe sa prophétie. Alobi que na 4e génération de makambo e kosalema. Nzamba zo ebisa Moïse que bakozala kuna metoko ke rotala na mokana na Exode. Bien aimé. Okomona makambo moko ezali kuna Exode chapitre 12 le verset 40. Nzamba pambola ba Eli oyo bazali ko koma. Exode chapitre 12 verset 40 à 41. Nzamba pambola ba Eli nyonso. Exode 12 40 à 41. Yoka bien aimé.
Exode chapitre 12, le verset 40 à 41. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, les jours même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Alléluia. Au comprendre ce qu'il y a calcul dans Zambé, malembe. Bible dit le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, les jours même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Séjour na bango na kati na Égypte. Et c'est là qu'il y a 430 ans. Si on zamba lobaki na 4e génération de bakobima. Ce qui t'ont 430 ans, tu es divisé en pour épaissir 4 générations. Au commun que génération moko ezali à peu près na 100 ans. Génération Moussous Yami Balé Zalaki na 100 ans. Génération Yami Satopé Zalaki na 100 ans. Donc effectivement, ça la 430 ans. Et les 30 années de plus, c'est ça qui attend, il y a patience dans Zambé pour permettre à Israël de se préparer pour la taille accomplissement. Donc, ça dit exactement 4 générations conformément à la parole prophétique que Dieu a adressée à son serviteur Abraham. C'est-à-dire, ezaki saison wanande, nzamba yebaki kobongisa. Alobi bako salama, bako nyokwama, me bako bima pambate. Na message ya liboso na Genèse chapitre 15 totanga kinzamba zoloba le jour où bango bakobima na une très grande richesse. Mais bango tango bazako souffrir babosana ki que derrière promesse à Nzambe et que na 4e génération bakobima Nzamba loba ki eloko moko ezaki très importante. Alobi ke bakobima mais avec une grande richesse. Bien aimé, tango promesse en Nzambe, tango saison en Nzambe yaka ko s'accomplir na vie na mutu et ko imeme la moto véritable changement. Que quand l'onction de Dieu est sur une personne, l'onction de Dieu nous amène le changement dans la vie d'une personne, transforme une personne. C'est-à-dire que l'accomplissement de la parole de Dieu, na saison onzamba bongisi et ko bimisa na période yo zalaki pour obima avec une grande bénédiction. Nzambe yemo kwa zolo bakobima avec une très grande richesse. Bien aimé, lelo na ngina yebisayo que 4e génération onzamba bongisa ki pour na Israël ezayo parce que le Seigneur avait dit que Israël sortira à la 4e génération. Donc nous avons fait des calculs. Tu vois comment on a que 430 ans de Babimaki, mais tu as des calculs pour épaissir sur 4e génération. Tu as que génération moko, époque moko, et pas dans un maison qui est situé à 100 ans. Donc tout ça c'est pour vous dire que notre Dieu, il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Abongisi tamoko précieux pour chaque chrétien. Abongisi tamoko précieux pour l'accomplissement. Il y a une parole prophétique nae. Nengozola nangabo, il y a une parole prophétique qu'on zamba bongisi pour nayo. Bien aimé, le jour où époque wane kokoka, muto à côté le melango à kozalate. Apôtre mon côté à kokoka côté le melango. Pasteur mon côté à kokoka côté le melango. Mouyini na yo même à kokoka côté le melango te. Même ba para na yo ba kokoka côté le melango. Yangwana na lingi o comprendre le mystère et la saison. O comprendre que Nzamba sala kamakambo na loyengete, Nzamba zali maître ya temps et ya circonstance, c'est le véritable architecte ya temps à gérer kayangona vie na moto. Et puis Nzamba yebi combien d'années yo ko sala na sena moi. Na bambula yo ko sala na sena moi, Nzamba sia bongisi époque na situation nango. Époque ya souffrance ezali, époque ya koslialela ezali, époque saison ya koseka ezali. Yango na ligina yebisa yo moto zali ko souffrir, yo moto mona ki ke Nzamba délaissé yo moto mona ki ke na kosambela lisusu te, yo moto mona ki ke ba prophétie ba pesinga ya lokuta, tikana yebiso ke butu na lelo o eza saison na yo. Nzamba lobi ke o ekomi saison na yo. Bipai wapi Nzamba tali na calendrier na ye, atali age yo zali nango, mikolo etikali na mukili. Nzamba lingi siko o se réjouit na nambo ya mikolo etikali parce qu'il a fixé ta oyo akokokisa ba bénédiction na ye, une très grande richesse ezali ko accompagner vie na yo. Voilà pourquoi poko na lelo ozala béni dans le nom de Jésus. O saisir parole prophétique et oil. Okomona makambo Nzamba za kosala, Nzamba lobi ke Israël bakobima babima ki bango nyonso na 430 ans.
Donc, au moni sikoyo, wana tozali toujours komeka kotalisa parce que nalingina kota na message na poko na lelo. Nzamba za kotalisa biso ndenge nini ayebaka ko gérer ta na vie ya biso. Ayebaka ko gérer ta na vie ya bana na ye. Ko kanisa te ke lokola okomi déjà na âge na yo, oyebi bambula o etikalité. Nzamba yebi bambula o etikali. Ata ba épidémie na mokili. Soki ba promesse nzamba na ne kokisa mite, oko kufa na épidémie mokote. Dieu va t'épargner na ba maladie chronique, na ba maladie incurable, na ba tempête nyonso pourvu que ta na nzambe et s'accomplir. Na poko na lelo, oyeba ke o ezali saison na yo. To fungola mokana na Nombre chapitre 32. Nombre chapitre 32 le verset 10 au verset 13. Nombre chapitre 32 le verset 10 qui nous a verset 13. Yoka liloba nzambe. Nombre chapitre 32 le verset 10 au verset 13. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et l'Éternel gira en disant: ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point les pays que je j'irai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jépineux, les Kénisiens et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Yoka bien-aimé, awa Israël babandi ko tambola, babandi ko ya bakomi na nzela, bakoti na ba rébellion, nzamba babandi ko sala lisusu différence ya ba époque ya ba âge, selon calcul na ye. Alobi boye, ces jours-là, Yoka, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point les pays que je j'irai à donner à Abraham. Alors que Nzambe, après ce qui va une promesse que bango bakoya kokota na terre promise. Mais tant ba komi na nzela ba se rebeller contre Nzambe, Nzambe aye ko changer époque. Aye ko changer génération. Aye ko changer temps. Abibo na bandi susu batu nyonso oyo babimaki na Égypte. Ndoko banda à partir à 20 ans plus. Nzamba za ko différencier na kati ya groupe wana bato nini oyo bako simba promesse Nzambe bazaki bango nyonso ba juif mais Nzamba tranché alobi à partir ya âge ya 20 ans au plus bango wana nyonso bako mona te mboka ongana lakaki Abraham po batombo kelinga. Awa tozana no kolobela likambo ya rebellion te mais tozotala ndenge Nzamba za ko repartir bato azako repartir bato na ba saison na bango abi bato bazaki na saison ba mona ki ba makambo ou ba mona ki bikamo na désert ou ba mona ki bikamo na Égypte basali pe bato ya époque moko baza bato ya saison moko baza bato ya génération moko. Donc pas na Nzambe bien-aimé Nzambe azali tokoki koloba ke ezali donc saison bato ya saison moko bazali pe bato oyo bazali bato ya âge moko bato bazali bato ya espace ya une trentaine d'années o ba koli ensemble ba vivre époque moko basali mo ba makambo ya époque moko ba moni makambo ya époque moko tokoko benga bango bato ya saison moko tout comme tokolo ba pe basa bato ya génération moko. Même dans le domaine de la technologie okomona ke il y a des choses ezali biloko ya saison moko boye eleka. Moi, je me souviens encore tant que Zaki Banamike, Nabane Kolinga, ma voiture, la série ya kala, ya ba VW, ezaki coupé, we gumama na sima. Ba VW wana ezaka ba VW bando pesa ka ba ingénieur. Na lubinga na vie na ngai France la ka ingénieur pour na zo ba VW oyo. Mais et ça la succès na ba époque wana mingi kutu nano ba botamate. C'est comme si ma voiture mususu o eleki VW ekobota ekoko sale mate. Ba VW modèle wana ezaki ba ya saison wana, ya époque wana. Mais so tali ba VW ya lelo omona ngo forme mususu parce que tokomi na saison mususu. Tokomi na ba catégorie ya ba biloko mususu. Soko tali tango ba télévision bimaki ezaki na époque moko ba télévision na sima ya ba kunki. Okomona télévision tala na sima kunki ya noir et blanc. Mais lelo tokomi na génération mususu tokomi na saison mususu et comme na ba télévision ba plasma télévision comme lokola gilette lokola papier okoko gumango. Donc eza eloko na eloko eza na saison nango eza na époque na yango
ba téléphone ezaki na tango na kala okomona ba téléphone Motorola na antenne boye bato baza ko tambola nango tango ba téléphone bimaki ya Motorola bato baza ko sala nango succès mais lelo soko tali ba téléphone toza nango ba dernier cri et comme il y a époque monsieur comme il y a saison mususu donc na chaque domaine et loko ne loko eza na saison nango e ko régner est-ce que tango ba téléphone ya Motorola e regnaki nana ndimaki ke lelo ba iPhone toza nango lelo ko zala na succès. Mais lelo soki moto aye na téléphone wana ba Motorola ya tango akala naza ko sala ngo publicité te mais devant moto aza na iPhone lelo 11 plus okomona ke bako tala kutu yote parce que oyo ya sika yango moto za ko régner nani tout simplement ba exemple oyo ko pesa pour omona ke tango saison na yo ezokoma oko regretter batanyo so bandaki ko envier bato ba pamboma ki avant yo oko regretter pourquoi bandaki ko yina baninga na époque wana parce que saison na yo ezo memela ba nouvelle chose saison na yo ezo memela yo makambo oyo nano esalemite saison na yo ezo memela yo makambo oyo nano bato ba monate nzamba bongisi makambo ya sika na saison na yo oyo kozala très différent na oyo bato bazaki nango liboso avant yo. Yangona na poko na lelo ndekora ngai oyeba ke oza saison nzamba yeko visiter yo makambo nzamba ningi ko sa na vie na yo nano ba mona yango te yo zali moto ya dernier cri ozali moto ya nouvelle génération ya création ya nzambe ya technologie ya nzambe na usine na nzambe yo za moto ya génération ya sika makambo nzamba ko sa na famille na yo salema nano te makambo nzamba ko salela bana na nano salema te makambo nzamba ko sala na saison na bino e yo kama nano na famille na yo te yambango na kombo na Yesu parce que ozana kati ya laboratoire na nzambe azali ko bongisa yo na cria nouvelle génération ozali produit ya sikara maboko na nzambe mais bien aimé tala soki ba scientiste ba créer eloko moko ya sika ezala na domaine ya technologie ezala na ba mituka banini okomona bato bazali ko s'empresser ngana mona ka na Europe tango ba iPhone bima ko mona bato baza ko lala même liboso ya ba magasin po ya sika modèle ya sika ebimi. Même il y a Kalezaki toujours à bon état au monde bato bazo qui peut ngote. Bongo à combien plus forte raison na kati ya izini na nzambe yo moto zali ekela mwasika yo moto ozala maboko na nzambe ya sika nzamba ningi ko sala ba création ya sika na butu na lelo bien aimé année 2020 eza année ya création ya ba grande chose ya ba nouvelle chose pona tia na vie na yo nzamba za ko bongisa makambo ya sika pona tina na yo pona tia na makambo ya famille na yo e yo kama nano na matoi na batote e mona na miso ya batote tango bato bakomona ngo lokola folie bakotuna esaleme ndenge nini parce que comme saison na yo nani oyeba ke o ezali saison na yo pe oko vivre saison na yo dans le puissant nom de Jésus-Christ tika ke poko na lelo obanda ko sepela parce que nzamba poni yo oza moto ya saison ya sika o nzamba lingi ko changer makambo o nzamba lingi ko mimonisa parce que nzamba yebi yo na kombo na yo poko na lelo bien aimé eza poko ya accomplissement ya maloba na nzambe poko na lelo eza poko ya prophétie o nzamba lingi ko sala na vie na yo poko na lelo eza poko nzamba lingi a changer histoire ya Elimoko dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yoka bien aimé nzambe na Israël azakati na biso awa nzambe na bikamo azakati na biso poko na lelo tokende kotanga parce que ça dans ndeko moko tokotanga na mokana na Genèse chapitre 8 verset 22. Genèse chapitre 8 le verset 22. Oyoka eloko moko ezaba na kitoko. Genèse chapitre 8 le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il y a 8 choses qui ne peuvent pas être négligées dans la vie d'un oint de Dieu. Et ça n'a biloko mwambe to 8 oyo yo sengeli oyeba ko kiko négliger ngote na vie ya moto, na vie ya Élie. Yango Bible lobi ke tant que la terre subsistera, lokola mokili zana na bomoi tozana biloko mwambi oyo sengeli mopakola mina nzambe oyo sengeli Eli na nzambe oyo sengeli mwana na nzambe ayeba que makamboyo ezali une réalité na vie chrétienne balobi que il y a 8 choses il y a liboso balobi na biso tozana saison ya semence pe tozana saison ya mibale tozana saison ya récolte ya misato tozana saison de pluie to été
Et puis amine toza na saison ya hiver. Cinquième toza na saison ya nuit. Toza pe na saison ya jour. Toza na tongo to matin pe toza na soir. Biloko o nyonso yango wana nde ezali ko caractériser ba saison na miso na Nzambe pona moto. C'est-à-dire quoi? Nzambe akoki kotika bana na ete. Tango bato bazali koleka na saison ya koseme to ya kolona bakoki kosuka kaka te kolona ka mikolo nyonso kolona ka sanke babuka. Il y a un temps pour la semence, il y a un temps pour la semaille. C'est-à-dire que tango yo zali kolona misala nyonso zali kosala ozako kende kotanga ozali ko kende koluka misala yeba ke ezali ta ya kolona na yo. Mais mukola récolte ezali tango yo zwi diplôme tango yo bandi misala tango yo bandi ko zwa salaire tango yo bandi ko lia mbongo na yo okomi ko récolter wone komi saison mosusu ya vie na yo. Bato nyonso lelo bakomi ba ministre baza ko récolter bo baza ba directeur ba PDG bo baza ba homme d'affaires baza ko récolter ba fruit ya misala o balonaki. Époque ya kolone si eleki komi siko époque ya kolia ya kobuka semai na bango. Donc été saison a été le kola biso on a poto to komi déjà ko kende vers la fin ya hiver. Hiver ezali ko si la bien-aimé olinga te été koya. Na ngina yebisa elimoko. Na ba période de nyonso na ba saison nyonso oyo changement na yango esale makate selon science. Changement na yango esale makate parce que bato ba gêner. Changement na yango esale makate parce que bato ba lingi to ba lingite. Mais changement ya biloko 8 oyo ezali ko salema naturellement selon la puissance prophétique ya maloba na Nzambe. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke soki moto aloni nguba na mabele naturellement il faut nguba wana ebota olona ki graine moko oko récolter susu graine moko te ekoki ko récolter kopo mobimba ya nguba ba graine ebele ezali loi ya nature selon maloba na Nzambe. Soki moto hiver eye tango hiver ekosila atato gêner ndenge nini ke hiver ekatana te bien aimé lokuta été ekoya kaka printemps ekoya kaka automne ekoya kaka. Donc biloko wana ba résister ka yango te moto akoki ko résister te na faculté ya saison o Nzambe a établir. C'est de la même manière pour na vie na moto. Soki saison ya moto ekoki bien aimé ata bandoki yango basangani ndenge nini ata ba marabu yango basangani ndenge nini pour ba empêcher saison na Nzambe na vie na yo bakokoka te parce qu'il y a une puissance ya parole prophétique o Nzambe si abongisa. Yo nalingi nano namona bandoki nyonso ya se na moi butu na lelo ba gene ke tongo lobi etana te bongo to ndima bango ki baza bandoki tolingi namona ba occultiste nyonso na butu na lelo ba sala ba ekatation na bango pona ko empêcher que lumière ya tongo lobi ebimate. Bien aimé mutu te akokoka ko empêcher yango parce qu'il y a une puissance ya parole prophétique qui est bima depuis la création. O Nzamba lobaki que il faut tongo ezala poko ezala il faut butu ezala moyi ezala. C'est de la même manière o Nzamba loba pona tina na yo mutu te akoki ko empêcher yango. Voilà pourquoi je le déclare dans le puissant nom de Jésus. Tout ce que Dieu a déjà déclaré na saison na yo et s'accomplir na butu na lelo et s'accomplir cette année et s'accomplir pour tes enfants et s'accomplir pour la génération na yo nyonso. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu a déjà déclaré. Personne ne pourra empêcher la parole prophétique de l'Éternel pour la vie d'une personne. Cette année, c'est une année d'accomplissement de la promesse de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un que saison na yo est coquille. Je voulais dire à une femme que saison na yo est coquille. Je voulais dire à une femme que cette année, grande chose est zakoya. O Nzambe arrêter la souveraineté na ye. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, personne ne pourra arrêter. Ata batango bazwaki elamba na yo bake ko bwaka yango mosika bakangi yango batia yango na kati na lizita. La puissance de la parole prophétique de Dieu ekoki ko buka pe ko renverser o nyonso ennemi abongisaki en fait que année oyo o Nzamba lobi pona tina na et s'accomplir au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, saison na ezali koya o ezali saison Nzamba lingi ko sala na vie na yo, saison o Nzamba mimonisi na vie na yo, saison o ya ko changer makambo. Toke ko tala na mokana na psaume de David chapitre 1 toko tanga premier verset jusqu'au 3e verset. Psaume chapitre 1 verset
1 jusqu'à 3. Je lis au nom de Jésus. Nzamba pambola ba o nyonso ba zali kokoma na poko na lelo. Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Yoka verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. Landa bien makabonzamba zoloba. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parole du Seigneur. Bible zoloba esengo na mutu nani wazali kotambola na maloba na Nzambe. Moto yo azali kotelema te pembe na bacholi, mais azali kozwa plaisir na ye na maloba na Nzambe. Asepelaka ba kosimba ba parole prophétique, asepelaka kotambola na Nzambe, asepelaka komona Nzambe. Bible lobi mutu oyo azana se ya promesse na Nzambe, oyo azako sepela na maloba na Nzambe, oyo Nzamba si aloba a déclarer makambo likolo na ye, pe ye azako zwa plaisir na ba parole prophétique. Verset 3 Bible lobi mutu oyo azali lokola nzete oyo elonami pembeni na mai. Pe nzete yango qui donne son fruit à sa saison. Ba comparer vie ya mutu oyo ke aza lokola nzete. Nzete oyo ezali pembeni na mai. Nzete oyo ezali pembeni na mai. Ezako yoka maloba na Nzambe. Parce que mai ezali tout simplement Christ qui est l'eau de la vie. Source ya eau vive zande Yesu ye Masiya. Ngikoloba esengo na moto ya kozana kati na Yesu. Mutu oyo azana kati na maloba na Nzambe. Bible lobi ke mutu oyo aza lokola nzete. Hallelujah. O elonami na kati na mai. Pe nzete yango ezali kopesa bambuma na saison na yango. Nzete oyo ezali ko vivre na saison na yango. Nzete oyo ezali ko produire na saison na yango. Nzambe aza kolobela toujours saison awa. Alobi ke mutu azali lokola nzete, pe mutu akopesa bambuma na saison. Bien aimé, tango saison ya mai, ya manga ekomaka, olinga te partout koleka oza komona toujours ba manga. Olinga te saison ya manga pe ekosila. Bien aimé, baninga basalaki badondwaki saison na bango wana. Olinga te saison na bango eza kosila. Nangi na yebiso ke baninga basomba ba mituka. Saison na bango esi eleki. Nzamba zolo ba ke saison na yo eye. Baninga batonga bandako ya ndenge na ndenge. Nzamba lingi ke o comprendre que saison na yo pe ezali koya. Baninga basali ba voyage na Dubai, basali ba voyage na Chine, basali ba voyage na Canada, basali ba voyage na États-Unis. Mais bien aimé saison na yo pe ezali koya. Nzamba fungoli eloko na tana yango. Abike yo mutu oyo makolonomi bale ezali dans le Seigneur. Makolonomi bale ezali pembeni na Christ o ezali l'eau de vie. Yeba ke ozali kopesa mbuma na saison na yo. C'est-à-dire que soki saison na yo ekoki, ezana eloko moko te, ezana situation moko te. Oyo ekoki koya ko empêcher tango ya ba malala. Bien aimé soko okei na ba pays oyo ezali ko produire net en Afrique ou bien en Asie, même en Amérique latine. Soki to komi période ya malala, partout okokuta ba malala. Ata bato baye ko gêner ke ba malala ebotate, malala ekobima. C'est pour vous dire que ce qui nature, yango peza ko to sa parole prophétique ya Nzambe ke il faut ebota mbuma na saison na yango, a combien plus forte yo mutu. Cette année za saison na yo. Nangina lo bake okobota bambuma ezali ba parole prophétique o Nzamba tchekate na yo. Bambuma ezali ba parole o Nzamba ba prophétie o Nzamba lo ba pona bana na yo. Ba prophétie o Nzamba bongisa avant même obotama. Alors que je connais des projets que j'ai formés sur toi. J'ai des projets de bonheur.
et non des malheurs. Donc, comme tikate, comme on a teke nzamba bosanyo, saison na yo yango ekoki, saison na yo yango ekobota bambuma, saison na yo yango ekosala ba grande chose, saison na yo yango ekobota bambuma nyonso prophétique nzamba loba kati na yo, saison na yo yango ekoki pona tina na bana na yo. Yo moko il faut na confiance que saison na nga ekoki. Oh bien aimé, ozan buma ya bomoy, ozan zete na bomoy, okangami na Christ qui est notre véritable source de vie. Yé moto akopesa biso bambuma na saison na biso. Et comme saison na yo bien aimé, et comme saison peut otambola kana kota ki a voiture, et comme peut o la ki sakape ke yo za na bague ya mariage, et comme saison ko la ki sa bato pe voile ke yo po le ka na liste ya bato babala ki ata âge na yo comme ya 50 ans, ata âge na yo comme ya 55 ans, ma sœur ko bossa na te que nzamba za capable ya ko allonger vie oyo za na ngo même fois 3, aza capable ya ko peso bambula yo za na ngo même fois 4 et ko pekisa ye na eloko moko te. Atala kama ba age na bisote mais azako sala makambo selo calendrier na ye ayebi nombre de vie, nombre de jours de vie oyo zanango angwa lobi ke saison na yo ekoki année oyo eza année ya saison na yo, année oyo eza année o nzamba linga sala ba grande chose. Bible lobi ke il donne ses fruits à sa saison. Ça dit que ce qui saison ekoki na noté bato bakoki ko seka babi nzeto ebota kambuma te. C'est-à-dire que ceux qui saisonnent et kokite, bato bakota la net ibiso en Europe. Bien aimé, okota la pratiquement na libanda komona banzete nyoso ya kokauka. Okomona ba fleur nyoso ya kokauka. Okokipe kozala soki oza moto ofanda na Europe ete oyeli outi Afrique. Okokata nzete oke nzete boye eza ya kokauka tika tokata. Okomona bato ba yebi mystère ya saison awa. Ba komiso te nzete na kokata te malgré ba kasa ezate. Tika, okomona na ete ndenge bakasa na yango ekobima. Okomona na ete ndenge beauté na yango ekobima. Okomona ba fleur o esali lokole kufa. Saison na yango tango ekoya. Olinga te kubota ba fleur. Bien aimé yo zali lokola nzete o eza na poto ao. Ke na moment ya hiver bakasa ekoyi. Na moment ya hiver babitape zo mona lokola eloko ezate. Pourtant na kati na nzete il y a la vie. C'est comme ça l'enfant de Dieu. Oh ma colonie balé zali dans le Seigneur. Mutako kotala yo ba moni ke eloko ezate moi si yo eloko nini malonge zali. Mobali yo eloko nini malonge zali. Mais bien aimé, tango saison na ye kokoka. Okomona oza kati nenge kobima. Okomona mituka nenge kobima. Okomona ba villa nenge kobima. Okomona ba mbongo nenge kobima. Baseri mingi babebi sa ba grâce ya mariage po azako tala mobali na ndenge ya libanda atali frère na église bo ayebite ke saison na nano yete frère azako traverser kaka période ya été ya nini ya hiver yo zako tala na miso ya hiver omoni ke nzeto eloko nini zali ayaka na église mikonyoso kana pantalon moko ayaka na église kaka ifo baninga ba mema na mutuka mais bien aimé mukolo saison ya frère ekokoka basere nyonso ya église boko ya boko badako tunda pasteur est-ce que abala to abalate parce que saison na ekoki o ebomba makikati na ekobima mbuma eza kati na ekobima ba bénédiction prophétique nzamba la kati na ekobima. Alléluia. Yangwana bien aimé frère oza kolandanga ata basi balinga yote ata bamona ka oki oza gaillard zéro ata kino lelo fonda kana na ndako ba para etungisa yote nangi na biso ke saison na ezali koya tango saison na eza kokoka makambo nyonso maloba ya bisakoli ya nzambe o eza kati na ekobimia. Bible lobo oza lokola nzete o eza na kati na mai et kobota mbuma na saison na yango. Voilà pourquoi je le déclare dans le puissant nom de Jésus. Nadigi na yebi so ke saison na ekoki parce que na calendrier na Nzambe atinda ka maloba na ye pambate. Bible dit car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Lokola ba sakoli na Nzambe, Nzambe alingi ke oyeba avant que makambo ko kisama yango tindi maloba oyo. O comprendre que saison na ekoki. Malobo eza bisakoli pona tina na yo. Tango na yo oyo batiola ki ekoki oyo babandaki ko talo na miso ya hiver ba ebosana ki ke na moment ya été oh bien aimé okobota bambuma okobota bakasa parce que oza na kati ya mai ya bomo qui est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que na verset 3 na balobi tout ce qu'il fait lui réussit. Paragraphe Rasuka balobi il donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Elingi kolobani, elingi kolobake mutu oyo azali na kati ya bonzambe
Ce qui saison na yo et coquille bien-aimé. Personne ne viendra te dire que salabo pour au pas moment. La Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire ma capacité nyonso yo zanango kati na yo. Makambo nyonso o ezaki kati na yo. E ko banda ko bima yango moko. Pe nyonso yo ko sala ko simba. Nyonso yo ko sala ko memona excellence. Nyonso yo ko sala ko bima éclat. Nyonso yo ko sala ko memona renommée. Bien-aimé, nzamba koki ko sala miracle na vie na yo. Kaka pona tina na suki ya maboko. Oyo tonga kawana. Ata otanga ba université te. Dieu peut te visiter. Soki saison na ekoki. Ba koki mwasi ya mokonzi moko kanga suki. Akoko ya kaka ba okangie suki. Abiki longwa na salo oyo. A changer okubanda ko kanga biso na association na biso. Salaire ezali tika makabo to kofungola ko salon extra moderne. Bipai wapi basi ya ba homme d'affaires ba kobanda ko ya. Vie na yo pe changer. Kaka na suki no ya maboko. Mais yo bandaki ko mimona mutupamba. Toba bandaki ko tiola yo parce que yo olekaka kaka chaque maison ba weekend ko kanga bato suki. Ozana makokite baza ko seka yo. Bato yo zo kanga suki bazo seka yo. Mais lorsque saison na ekokoka, des données doivent être échangées. Yango na rigina yebisa yo, ba données zo changer boula oyo parce que tous ko vivre saison na biso. Bien et bien, la Bible dit que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, lui réussit. Et dit que le toko ki ko l'action que sala boete pour pamboma. Na kati na yo ba parole prophétique ezali. Na kati na yo bisakoli ezali. Oyo nzambe apakoli yango na mafuta na ye pour que et banda ko pambola yo nenga yebisaki Abraham que Israël ba kobima na 4e génération mais avec des grandes richesses. C'est-à-dire que Nzambe tango fixé saison na ye ezali pour que yo okoma na excellence ko lansama ba promesse Nzamba lobi pona tia na vie na yo. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, lokolo yebe que o eza saison na yo. Yeba ke nyonso yo kosala mbula o eko simba na kombo na Yesu meme na kati ya ministère eko simba na kombo na Yesu meme na kati ya libala eko simba na kombo na Yesu ko bitungisa te ko envier moninga te zala spécial zala unique na domaine na yo zala unique na genre na yo zala unique na modèle na yo ko prêcher zala unique ko imiter mutute lokola ya prêcher kana anglais ngana ko prêcher na anglais lokola ya prêcher kana français ngana ko prêcher na français lokola ya prêcher kana allemand zala unique na ndenge na yo. Tout ce que tu fais nzamba ebi pourquoi ozoko salango salango na motema mobimba et tu vas réussir. Pourquoi dalelo nangina ibisabino kezaki na mutu moko oya yebaki koyeba ko exploiter ba 8 saisons o to uti ko tanga ao. Bien aimé, ce qui butu ezalaki na vie na yo yebaki tongo ekotana pe na vie na yo. Ce qui nini hiver mbula ezalaki yebaki etepe koya. Parce que nzamba bongisi eloko na eloko na tango na yango. Na pamboli ba eli nyonso. Alléluia. Ezana ndeko moko ayebaki koleka na ba saison oyo nyonso. Amonaki makambo na vie na ye. Nalinga kozwa modèle ndeko oyo po namonaka aza modèle kitoko pona tina nanga. Pe pona tina na ba chrétien ebele. Ba ndeko mingi bazali ko souffrir. Bazoye bateke oza koleka na ba saison o nzamba bongisi pour que eme mayo na grandeur, pour que eme mayo na excellence. Nzamba zo saba makambo o moto amokili akoki ko sala te na vie na yo. Yoka Genèse chapitre 37 verset 5. Ndeko na biso Joseph aleka na ba étape oyo nyonso. Tokende kozwa modèle ya ndeko na biso Joseph na kati na Biblia. Tala alekaki na ba saison minei. O ezali très important na vie ya bana Nzambe. Saison ya liboso ya Joseph atekami na bandeko na ye propre. Na lobaka toujours pe na lingaka verset oyo. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Moto ya ko trahir yo, moto ya ko teka yo, moto ya ko yokisa pasi, moto ya ko luka mabeto kufa na waza moto musika te. Moto yo bengaka pire, moto yo kanisaka ke ya yo. Ye wana nde moto ko trahir yo moto aliboso. Awa bwenzamba pesi Joseph vision ya grandeur. Apesi une vision qui a fixé saison moko oyo Joseph il faut régner na sena mokili. Ayebisi abandi ko talisa ye parce que la Bible dit que Dieu révèle toujours des choses avant qu'il coma. Il nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Dieu a révélé Joseph que yo koza moto munene. Joseph par manque de discrétion
croyait qu'il y a na famille, croyait qu'il y a na bande quoi que koyebisa bango ba projet na ye o nzamba bongisi. Nous devons faire attention, bien-aimés. Bana bazo boma papa, basi bazo boma mibali, mibali bazo boma basi. Pona motema likunya. Les ennemis de l'homme, les gens de la maison, bato ya musikate. Na beta ki ngombala eleki, ke mutateka ki Christ, ezaki karajida, wasimba ki kes. Awa Joseph a eu promesse ya grandeur, mais baboti ne batelemelie. Jacob abinini, ngana mama na bino tofuka mona tika ba aventure. Bango mwe basuka ki na niveau wana ko telemela mwana, mais bande ko na ye ba yini ye ko ina. Oh bien-aimé. Ko kanisa te ke soki saison e koki bato ba konsepela. Ko kanisa te ke soki ozana kati ya projet na Nzambe bato ba konsepela. Ko kanisa te soki Nzambe abongisi ke 2028 ezala année na yo mbuntu nyonso akobetelo maboko. Même bao baza pembeni na yo. Bango bato liboso ba ko kokate, ko supporter promesse Nzambe na vie na yo. Genèse chapitre 37, le verset 5. Yoka, Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage. Tant que Joseph a vu ndoto, ayemsi bandekone, ndeni kambo source ya haine yango ne bandi. Bien aimé, ce qu'on a ko traverser na saison o bato bakomi ko yina yo. Au traverser na saison o moni ko za na problème na bato tozo mona bato nyonso zangi ko linga, bato nyonso yo sungaki, bato nyonso bakomi ko bakomi na haine moko boy sans cause. Sache que vous avez traversé moment d'accomplissement de saison na yo, moment d'accomplissement de grandeur, moment début d'accomplissement de saison ya élévation. Okomona kaka ba signe oyo haine moko ya kosakanate. O lata boy mota komo yina, o leka boy mota komo ko yina, o loba kaka ko loba pamba ko sekano kamba ko seka ya pamba e bandi ko pesa bande ko musumba za pembe no kanda ngana sepela kata seka ka bwa kanisa kanini abandi ko yina o kapamba. Pourquoi? Parce que ils ont début il y a accomplissement à saison na yo. Bande quoi Joseph et bande ko inae. Moi na so comprendre que ils ont début il y a accomplissement à saison na. Bien aimé, comme tungi saté na ba période aux autres traversées. Ils ont début à visitation. Ils ont début à grandeur. Ils ont début à makamine nzamba sali aligasa na vie na yo. Ko banga te ata ba yini yo nzamba za na yo. Ata ba zo sepela note nzamba za na yo. Ata ba to baza ko bwa ke la ko ba jeton nzamba za na yo. Ce sont des signes qui prouvent que vous avez dans la saison. Haine sans cause. Pourquoi bazako yinayo? C'est parce que moni déjà na un spirituel que muto il y a quelque chose qui sali manavi na ye. Oh bien aimé, à l'équina saison il y a haine. À l'équina saison il y a turbulence. OK de sauter ce qui te kei kuna mangu na même verset wana, même chapitre verset 20. Joseph a comme la bango na verset 20. Genèse 37 verset 20. Yoka na verset 20 Bible le Bible. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans un des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Tant ba moni Joseph mu comme ça ke kotala bande koné na kati ya zamba, hake de kotikila bango bibwele biloka kolia, bande koné ba bibotala moto ya bandoto yeoyo. Toko bomaele lo total bipai wapi ba songe na yona ya le côté koko kisama. Bien aimé, personne ne peut tuer songe ya nzambe na vie na yo. Mutute akokoka muto saison na ekoki. Ata zandenge nini akokoka kobomate. Voilà pourquoi cette année, tu as dit qu'on interdire kufa na vie ya ba élu nyonso. Kufa ekozana bomo na yote jusqu'à ce que saison na yo et si la nyonso, jusqu'à ce que ba promesse en off n'est pas le portugais au gozar, c'est-à-dire on se réjouit, voilà, on se réjouit na ma promesse en Zambé. Babi tombo ma total la siko isika banini la promesse wana koko kisama. Bien aimé ko banga l'autre côté, ataba sangani de milliers personnes. Alors personne a koko côté vi na yo avant que ma promesse en Zambé s'accomplisse. Soko kiti na sekuna okomona ke Nzamba yaki ko sauver. Deuxième saison Joseph utanga longo wana bakeba teke lokola marchandise nanda kwa Potiphar. Il ko lobake tango ozali ko kende vers l'accomplissement ya grandeur o ko traverser na ba saison. Na uti ko définir bino saison, na uti ko définir bino ba époque ndenge Nzamba yebi ko différencier yango. Bande ko bakoti na kati boko zonga na ebandeli botala comment que to bandaki pour o comprendre ndenge tozali ko évoluer na message na biso. Awa bo tozomona ke muto yo ndeko na biso Joseph faza ko kende na accomplissement ya saison na pour régner
comme gouverneur. Nous avons appelé sur un message avec yo koza mutu munene, okoza mokonzi, okoza la gouverneur, bande konomba ko fukama. Mais tala ba étape o azali ko traverser pour que akoma na prophétie en Nzambe. Azali ko traverser ba saison ya souffrance, saison ya haine, saison ya jalousie, saison bato bazo ko tonga, mbala mingi to supporta kangote. Nga na sali eloko te bazo tonga nga pamba, eza saison ya ezoko leka bandeko. Deuxième saison, ba teke comme marchandise. Na maison ya Potiphar. Kuna na Genèse chapitre 39 verset 7 à 14. Genèse chapitre 39 verset 7 à 14. A komi na ndako Potiphar. Et comme saison ya esclavagisme. Ah bien aimé. Mais na ba promesse Nzambe. A komi esclave. A tekami lokola marchandise. Bien aimé, au cours de la promesse, on a un parcours, on dirait Nzamba Zanayote. On a un parcours, on traverse, on dirait Nzamba Boakio. On a un parcours, on dirait Nzamba Yoko Susute. Tikana Ebisayo, qui est la deuxième étape de la saison. Joseph Aleka qui est la deuxième étape de l'esclavagisme. À côté de Potiphar. Au lieu de aller à Miette, moi si Potiphar a kangiye. Abi yo il faut obi mananga. Joseph Aboui. Ti ba koseli Joseph Makambo, to yebi Makambo bien aimé. To yoka ba temo ba histoire o maté o ya ndenge nyos. Mais zaki seulement saison où ils allaient précéder accomplissement ya saison ya munene. Peut-être yo zo la ndanga na poko na lelo. Ozo traverser moment oyo. Oyo bato bazo koselo Makambo. O bato ba faux témoin ba se soulever pour ba bomelo libala. O ba faux témoin ba se ba bimi pour ba détruire ba longolo na musala. Ba faux témoin ba bimi na musala na yo. Pamba boy kaka ba lukeli yo Makambo pour o nyoko mayo na famille na yo. Ba eko lakisa même preuve ya bilamba ya Joseph que voici cet esclave est venu dans cette maison pour se jouer de moi. Bien aimé. Yo motomeseni ko pesa ba faux témoignage contre baninga, ba faux témoignage contre bana Nzambe, ba faux témoignage contre basai Nzambe. Sache que ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Bato bakoki ko croire yo, il y a pas de problème, mais il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui juge. Pe lobo connaît ko tarder te prendre couper sur du fouti. La Bible dit que Joseph a enduré moment esclavagisme, moment ya mépris, moment ya mensonge na vie na ye. Mais quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. Aye kolongwa oyo, à côté de la troisième saison, babi babwaki ye na kati na prison. Et comme sous saison moussous, époque moussous. Bien aimé, alongo avec des preuves confirmées que alinga qui a violé bilamane yango aller na prison. A comme na prison, a comme ko lia vie échangée, a comme ko lala na bandenge moko ya mabe. Mais toujours avec la promesse de Dieu. Bien aimé, Genèse chapitre 40, verset 12 à 14. Genèse chapitre 41, verset 14, virgule 25 à 42. Nangina tanga ngote na dingina expliquer pour que to tanga ngona bandako de manière que to zwa timing ya kokota na profondeur ya explication. Nangi ozongela lisusu. Troisième saison, ezaki saison ya nini ya prison. Il y a souffrance, mépris, il y a abandon. Il y a solitude. Parce que dans la prison, kuna ozana na vie ya kimiate, ozana kati ya pasi, kolia malongate kolala malongate, oko traverser ba moment mususu na vie, oyo yo ndima kite yo koko traverser. Oko kete kolala na bandako mususu, oyo ndima kite koko lala, mais avec ton Dieu. Bien aimé kotika Nzambe te, eza troisième étape ya saison, oyo ozali ko traverser. Ta mususu pe avant dernière pour que koma na royauté. Na poko na lelo bande komingo bozo souffrir. Sache que ça étape à souka parce que nzamba zo longolo na étape oyo, il y a emprisonnement, na étape oyo, il y a esclavagisme, il y a mépris pour amemayo na grandeur. Bibelobi na kati ya souffrance oyo. Aye kokota na quatrième étape pour akota na étape accomplissement. Il a fallu à interpréter songe ya ba enike ya roi bazalaki na kati. A interpréter songe à Pharaon. Bien aimé, étape interprétation à Pharaon, on dit likaboza katina eko sala. O eko bimiso na miso bato. O eko bimiso na lipamboli. O eko bimisa bato ba mona ke ozaka ya Nzambe. Bandeko bazwindo to ba eko epa na Joseph ke alimbola. Et Joseph alimboli yango exactement par le Saint-Esprit.
Et la parole prophétique à Joseph s'accomplit nenge ayebaki ko discerner. Abi yoko bima bako kata mutu me yoko bima kozongi la bokonzi. Mais tango kozongi la bokonzi ko bosana ngate. Lokola moto azaka moto. Lokola moto akotika la ka moto na ingratitude. Ndeko ya bimi abosani. Bien aimé ata bato babosani yo. Nzamba ko bosana te. Nzamba ko créer occasion mususu. Oyo ekotinda ke accomplissement maloba nzambe eko kisama na vie na yo. Mutu ya kanisa ki lokola bosani Joseph. Nzambe pe abosani. Nzamba koti na ndako Pharaon. A créé ndoto siko epa na ye moko Pharaon. Bien aimé poko na lelo. Sache que Nzamba zo créé ba opportunité à sika. Na 2020. Nzamba zo créé ba situation eko changer statut na yo. Nzamba zo bongisa ta oshua ki na likamoko. Osala ki bato malamu bazo ki sili yo mabe. Osala ki bato malamu me ba bosani yo. Osunga ka bato me ba balukeli yo. Sache que Dieu va créer des opportunités. Ya ko récompenser yo. Ya ko panso mai na miso. Ya ko tatola. Poke o tatola ke ya solo notre Dieu juste. Nous avons créé situation dans le Pharaon. C'est alors qu'il y a un hébreu, un homme qui n'est pas comme tous les hommes. Il a l'esprit de Dieu en lui. Joseph. Bien aimé, quand Joseph est venu, il a interprété exactement son songe à roi Pharaon. Et songe il y a un des commissaires gouverneurs. Il y a des côtés et côté c'est sur la 4e saison. Saison il y a accomplissement, il y a parole. 4e saison, ils ont dit saison il y a accomplissement, saison il y a délivrance, saison il y a bénédiction, saison il y a élévation. Il y a un qu'on déclaré au côté de la 4e saison dans les puissants noms de Jésus. Si moi j'ai interprété songe, au long de la saison il y a souffrance, au long de la saison il y a dictature, au côté de la saison où il y a comme meilleure délivrance, ba chaîne ya prison ko kwea, ba chaîne nyonso kataki ko kwea, ba ko changer yo bilamba, ba ko changer combo. Vous allez remarquer que lorsque Joseph est sorti de la prison, le pharaon, le roi d'Égypte, a changé le combo. A passé un nom d'honneur. Nakati ya royauté na ye, nakati ya bokonzi na ye. Bien aimé, ane oyo bako changer combo na yo. Nzamba lingi ko changer combo na yo. Ata babenga ki yo mozanga, babenga ki yo moto bobola, babenga ki yo soki na bakombo nini. Nzamba ko changer langage, ako changer combo na minoko bato nyonso babane ko benga na bakombo nyonso ya mabe na mokili. Cette année, c'est une année où il y a grâce à Nzambe. Une année, il y a changement. Une année, il y a bénédiction. Une année, où Nzamba zali ko memabiso tokota na saison. Bien aimé, okobota mbuma na saison na yo. Parce que Nzamba si ko arrêté yango. Alors que mbula oyo, eza mbula ya changement. Mbula oyo Nzamba lingi ko kokisa ba loba na ye. J'aimerais dire à quelqu'un, oh yazali toujours attaché na liloba na Nzambe, omi tungisate, kotala age na yote, kotala baningate, sache que oza unique na ndenge na yo, sache que le Dieu qui t'a promis, azamwana na mutute po abosana, un Dieu fidèle, il connaît toutes les choses, il a fixé un temps. Oyo abongisi ponatina na kopangsoma ina miso. Raison pour laquelle mukolo wana souffrance nyonso ya Joseph et Silaki aleki na 4 saisons oyo et alors a komi na royauté. Pero alobine pona eteni ya mabele nyonso yo lingi na kati na Egypte. Cette année Nzamba zo yebisa yo. Olingi asale la onini. Cette année olingi Nzamba azo tuna mutu moko na poko na lelo. Pona eloko nini ya munene yo lingi. O ngana sala na vi na yo. O bato bakoyeba ke ngana za Nzambe na yo. Cette année Nzamba zo koloba na Eli moko. O ya traverser ba saison minei oyo. O a traverser ba moment difficile. Oyo bato ba pesa ki o ba kombo ya ndenge na ndenge. Oyo bato babandaki kotala soko lekibo babaloli mukutu bazako seka. Mais cette année Nzamba lingi a changer histoire na yo. Oko vivre saison na yo année oyo. Je dis bien cette année. Le Dieu que nous servons a kosakate. Abandi ko visiter ba Eli na ndako. Oya ko fungola motema na ye. Ako talisa Nzambe situation na ye. Mépris na yo eza ko changer lelo. Souci oyo bandaki ko zanango ezo changer lelo. Kolela eza ko changer lelo parce que le Dieu de la Bible azali ko kokisa ma promesse na ye. En tant que mosakoli pe motina mi nankolo na déclaré que saison année ezala année à saison na yo, année ezala année accomplissement maloba na Nzambe, année ezala année oyo ko tambola tête haute pe bato bakoyeba réellement que Nzamba azali kolo na yo. Na déclaré yango na kombo na Yesu Masiya eloko moko te koki ko empêcher. Bien aimé, tango Pharaon a kutani na Joseph, atuni Joseph olingi nini? Joseph alobi na lingi Goshen.
Alléluia. Goshen, ezalaki province o ezalaki kitoko, ezalaki na ba mai, ezalaki na ba zamba, ezalaki na richesse bipai, ezalaki où il fait beau vivre. Et c'est ka wapi bato bakokaki ko envier mutu nyonso soko komi na Égypte, badai ko préférer Goshen parce que ezalaki province ya bénédiction. Province oyo ezaki na mapamboli lokola lelo na Congo, eza lokola na est bato bazoko wele lango, eza lokola na Katanga, ba province o ba minere ezali so batuni o ba peso eteni ya province nini ya Congo, mangu bato ba mindele bazako lo ba pesa biso Katanga, pesa biso Kivu parce que ba yebi biloko nini ezali. Nzambe pas tout no même question. Alors que na poko na lelo parce que saison na yo ekoki, olingi na pesa yo nini. Bien aimé, choisis la meilleure part, choisis la bonne chose. Talisa Nzambe posa na yo e ke nkolo na que saison ngai mbula oyo na mona makambo boy mbula oyo lokole comme époque ngai na lingi yo mutoko choisir yo mutoko pona yo mutoko talisa roi des rois le créateur de toutes choses, celui qui tient toutes choses entre tes mains yo nde mutoko loba et puis yazali ko pesa yo na poko na lelotika ozwa para kitoko oyo poni liboso na Nzambe yawe na bibele yawe na lola asopela yo mapamboli libota na yo bana na yo o nyonso yo poni na poko na lelo dans le nom de Jésus parce que ça saison na yo na ninge ke o vivre saison oyo na kombo na Yesu na ninge ke saison na yo ememela yo éclat na ninge ke saison na yo ememela yo élévation o bima avec beaucoup de richesses et que personne akoki ko empêcher yango. Tika Nzambe na Israeli apambola ba elinyo soko kisa maloba oyo dans le nom de Jésus-Christ ba nyonso bazako yoka maloba oyo na poko na lelo bipai yo zali ava olala révolutionner ndenge na yo komona makambo sache que o ezali saison na yo kozela année 2021 2020 ezaya yo kotika yango échappé yo te kotika yango elekate parce que ekomi saison na yo okoti na kati ya fabrication na Nzambe azako bimisa o produit ya sika o nano esalema tena mokili Nzambe azako bimisa yo mwasi ya sika tango bato bakomona yo bakutuna o eza ye kaka yete okomi mutu mususu okomi mwasi mususu po mafuta e pakolami ya nkolo na biso ezali kolona Nzambe azomona o mobali mususu dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et aucun de succès en succès, de progrès en progrès. Nangi ko sambela pour que Nzamba ko kisamaloba o na vie ya ba elinyoso. Bipa yozali fungola motema na loba Nzambe sana bo moina ngai. Le Dieu qui confirme la parole de ses serviteurs, il accomplit ce que prédit ses envoyés. Tendre Père Nzambe na bikamo na tiki ba sali na ona maboko na yo. Ba elinyoso yo poni. Nzambe ba vivre saison na bango dans le nom de Jésus. Na ba domaine nyoso ya vie. Yo lobi que tout ce qu'il fait lui réussit. Bango bazana kati na yo Nzambe. Yo mai na bomoy. Tika moko na moko apesa fruit na saison na ye. Nzambe toyebe que cette année 2020 eza année oyo pesi biso pour que bana na ba exceller en toutes choses. Puissance Seigneur sur la ténèbre. Puissance Seigneur sur la résistance. Ba démon nyonso oyo eyaka pona ko telemela accomplissement ya parole na yo. To repousser en dans les lieux arides. To déclarer peuple na yo béni dans le nom de Jésus qui est notre véritable Dieu. O to sengite papa oko kisela biso yango parce que Nzambo yebi posé à moi na moko na moko. To bonde dikati na kondima dans le nom de Jésus qui est notre véritable Dieu to lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Zambale kanako pambola ba elinyoso, apambola ba onyoso ba simi message yo soki yeso ayete toko continuer message na biso na mikolo ezali koya toko tala siko ba secret comment que toko ki ba secret ni nezali poto vivre saison na biso. Bien aimé zana ba secret moko ya kosakana te et toko fungola ba secret oyo na semaine ezali koya tozala ebele tokota na ta malamu biso tokozala ponctuel mercredi prochain tokozala mbala ya sima vraiment tokozala tout tozala ponctuel poto kende komona ba secret ya ko vivre saison o Nzamba bongisi po o vivre saison na yo ndenge nini ba secret nini ezali po ke okota na kati ya saison na yo. Poko na lelo Nzamba pambola bido apambola ba nyonso balandi biso Nzamba kete ko pambola chéri na ngai l'évangéliste Sephora Dikenja apambola basakoli nyonso o bakoti na poko na lelo Nzamba pakola mosakoli mama na biso mete na mboka na Hollande pe le docteur o ngana benga kae l'homme de révélation Esaïe Saïf apambola mama na biso Micheline apambola ba mama nyoso apambola mama na biso oke na mona ki semaine passée apambola ba nyonso o bazali kokota bana Mepsa Efrata awa na Stockholm Nzamba pambola église Mepsa na Yetebor
apambola ma fille Sylvie pe mobali na ye kuna Jean-Paul nzambe alekana kopambola paka na biso Pichu pe mwasi na ye apambola église mepsa na Angola bipai nyonso ba eli bozwami eza bo baza na Amérique bo baza na Europe na Angleterre partout poko na lelo bo vivre saison na bino dans le nom de Jésus ba baza na Stockholm dimanche to kutana na église mepsa Efrata na métro etc soko komi na area Egdalen ubimi na libulu ya métro église ya muneno komona na droite yango wana liboso kukuta ba bus etelemi kota à partir de 12h30 to bandi kite ti 14h30 toko pambola mana maloba na nzambe bo bazana bakaya délivrance bien aimé koyoka sonite yaka nzamba za ko kangola bandeko mingi à travers liloba na ye poko na lelo ezala na kimia bo tokutani mba na sima ba onyo so topesi totangi kombote nzamba leka na kopambola bino na bo sanité réalisateur na biso Jonathan Momo pe papa na biso Patrick Momo pe elongo na mama na biso Pauline nzamba leka na kopambola dans le nom de Jésus bongo tobona nimba na sima bye bye.